Mettez les lots. Na monta mission mo ya wate. Osomon en qualité de mission congolais. Bango non, le gouvernement a débloqué l'argent pour enterrer Félix. Awa iko tonda. Na ko la te. Bango ela ngambonga matanga. Non va Félix syndicat otomboka. Est-ce que Félix syndicat mwanga na kozanga passeport diplomatique? Félix ki mwanga na moni dossier de Félix ki mwanga na ngoyo. Boko sala nini na noso asai na mbuka oyo. Boko lenge yango ti lelo na uti na ministère mbonga Félix ya ko ministère de banda na limité. Bateau Félix a aidé. Pour ça, Félix a été trahi. Par qui? Vie de commune à Sokora via Bengana Bisso. Vous êtes rebelle. Tu vois, tu es rebelle. Normal. Vous êtes rebelle. Si c'est un rebelle, Nazo Senga, pardon, na moi na biso VV. Moi c'est qui le Congo. Vous avez magi papa. Vous avez magi papa dans le vous avez magi papa dans le ah papa. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisu sute nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tsala ba témoignage. Na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaku ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse Abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension suicide lonyo sanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana na wasai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à olobate na etango na yiko ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komiloba na yiko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to réponse na zoaka ba régie na raison mokeza na sens te lelo na koyi mo se sengo na zumukanda na zupe musala donc on a témoigné moni na nzambe Ozana wasai na bomo na nga tokanga na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus boss abonné na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy en particulier. En tout cas, merci Mina Baïnon sur vous appelant d'habitude de partout dans le monde. Il y a musique, ils allaient à Deuil, tout à bongo, awana, parcelle résidence, il y a VV, dans le VV Santerre, juste ils allaient awana Kasavubu, na droite nanga nazali bongo, na Moutoubi Nouboyebi, chaque Congo artiste à danger, chaque Congo, bonjour. Bonjour. Chaque Congo, nasoyi baso tout cela qui n'a eu, il y a au moins 6 mois passés, de qui awa. Pour ça, pour la préparative, il y a l'anniversaire, il y a papa VV. Les lieux qui papa Kakaboye, Brisket, les papa VV, Atiki Bisso,
Bétiapson Pelle, soit à moi, en une minute, c'était comment, Salamaki, anniversaire Salamaki, et puis, tu n'as pas Koufi dans les circonstances. Bon, en tout cas, merci vraiment que d'abord, on a fait si bas dans la Monga, on a fait Verkis, partout dans le monde. Tous les bandes n'ont pas Verkis, tout ça, on a beau Wazali, on a courage, parce que tu as tiré les modèles, tu as vraiment Koufi, tu as remplacé Azati. Parce qu'on peut parler de mal de Verkis, dans Verkis ou à Sala, je ne crois pas quel artiste est au courant de Verkis à Sala. D'abord, critiquer Sala, ndako ezanga wese, ezanga toilette. Nzoka, ah ouais, ni babé on Cavo. Ezala ngwa vraiment que vraiment limbisanga papa. Ko benga na saka émission, hein, na la kata PV Center. Bon, c'est surtout à cette émission, parce que bazo benga mingi, faut comprendre le banayo. Parce que place oyo, zaki place oyo, il y a batte mais c'est nyonso ko on a biso baleka awa. Babeta awa, eza mise mokota ko lobake ou akala abeta la VV Center ti. Pe ça toutes circonstances ni papa biso a. Bon, anniversaire à vieux ndenge singela ke salama, mais c'est la marque soute. Suite moi une compassion ndenge salaka. Nzoka soki boni soki mutu azokende na ye azakana mwa ba réflexe mo azokende. C'était son souhait basa aller anniversaire na ye. Hein amoni mabasa. C'était son souhait. Hein princesse Timon en tout cas. Avec bisayo parmi ba reke même vu akenango c'est akoka qui pour réaliser rêve na été saction de kendena na musée national. Il y a un souci qui sanctionne qui est dans le musée national. Oui, il y a le chef d'État, dans le musée national. Mais c'est la marquée suite à une compassion pour comprendre que c'était l'honneur. Mon temps de Koufara, tu vas réellement me coller comme mais les gens n'ont pas compris. Alors, Abela, à Kenarane, à démarche presque tout. Nembalo yo vie ezo choc moko suite ka makambo ya musala na bango ndango makambo na bango toka kizaki ya sokoda wana nga na kota mamna kutu ba komo kutanga na bizo kutala ngata ngo te na musala na ye azu ba choc yango memi vie na VC OK vie en tout cas ils ça se passe oui. Parce que le maman bien avec qui ça? Tata Moko, premier drummer, ça fait 3 mois, 2 mois la morgue. Mais tant avec qui ça là qui, beaucoup soit cercle beaucoup de, il y a l'ingakate, bah c'est un artiste. Mais soit kangi artiste, il faut mon avec qui à la Liban. Même na pesi, papa la biso evologo. Pas aller à yebi mais à la poto, avec qui ça soit qui ni avocat pour passer mais evologo. Je crois mettre en place la guerre à la guerre, on va s'en aller. Alors en bref, vieux tout est paiement. Tout le monde a polémique, ils ont tina, bidoba, loba, ridas, c'est ça qui tient au fandawa, ridas qui parce que super émission, voilà. Alors, problème la biche zali d'abord, Kolongola, ba contour où il y a B, où il y a la carte la biche musicien. Tout le monde peut vérifier parce que l'émission va conduire à la Kango. À la Kango. Tout le monde va honorer dignement. Alors, Nazo Senga, pardon, na moi, na biso VV. Na jour J, azaki na émotion. Mama bimi saki na mutu roto dozalaki, ba te bien bazolo balobe bo comprendre moi nazaki na émotion, bolimbisa parce que atangai ceux qui papa la ngaka vraiment na kolobaka makambo moi lobaki. Alors en bref, les lots vécu c'est ça sauté. Mais tout est relève avec c'est ça de salamité. C'est ça le problème. De konanga, na bisayo les lots vécu tango akba okunda inde oyeba ke ville tikali. Toi musteke balaki Franco tabulei naye oui. Bami bali bakei yemo atikalaki. Mais maintenant
muta regretaka mingi c'est Papa Wemba. Biso pepaki Papa Wemba azala akabaka biso na kata lisanga imiko Papa Wemba kenda, mais pour le moment ba mise congolais de tika orphelin. Ba orphelin. Ba misu bazali. Yo kate ba on azo ebisa yo na sa emiso yo na mawa. OK. Na ko ebisa yo veki sa kufi banda okondele bien. Ça fait déjà 4 jours yango. On dit combien hein? 4 jours, ouais. Mais il est là. Na monta misimo wa yawa. Simon, est-ce que misimo c'est yawa? Misimo c'est yawa. Misimo c'est yawa. Na oko mo. Ata misimo côté ya Congo. Misimo côté 4 jours ngo yo. OK. Osomon ingratitude ma misimo congolais. Ingratitude. Ah. Tu éviter. Bango zera que non, le gouvernement a débloqué l'argent pour enterrer Verkis. Ah ouais, ko tonda. Bango ya ko le laté. Bango le laté. Bango ela ngambonga matanga. Ah mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Verkis ça quand même mutumune na mboka oyo et puis ba memaye na ba noraye juste na même rang. Na mokona Lumumba ils ont des gouvernements ils ont des sur la famille la gouvernement que to sika ba émission na bino bolinga ka to sika pour quelle raison to solo non avec ça sika ko tomboka to solo là o expliquer biso parce que la seule émission mo boye et ça bi fait qui ça qui bon ko faire va voyager mais administration il fallait ça la passeport de services diplomatiques. Oh, je peux ça na bateau yo, basa limboka te. Est-ce que Félix il y a moyen na passeport diplomatique? Vraiment et ça passe. Et puis jusqu'aujourd'hui mbongo il fallait bimisaye, si qu'on a bimité. Pardon? Ah, expliquez biso ko silikate, dem ko so na mawo expliquer biso bien. Mbongo nini oyo il fallait bimane bimate, mbongo na compte nini? Sandra ma passe bisa nani e bidoko yo e ngoto kutoka bazozo ba rebelle nini ya osema nduki to ba rebelle ya rebelle ngana gire ngana rebelle tu wewe tata rebelle yo bon normal yo sala rebelle si on a rebelle oh ah oui moi nous solo ba na chaka Congo bat bazolanda yo pena artiste danger comme ils sont qui rebelle on doit se rebeller na mabe faut le bande bongo faut pas qu'on se rebeller dans le sens que au changer moi yo ndimi ke Verkis ki mwanga na moni dossier de Verkis ki mwanga na ngoyo boko sala nini na noso asai na mbuka oyo boko lenge yango ti lelo na uti na ministère mbonga Verkis ya ko ministère de banda na limité tatanga za ko bela esenga ki ba faire voyager voilà parce que ba ndenge ni Verkis la azangi mbongo mais non il vient le pas parce que a service yango même na combien d'aviation ba pese ba avion. Mais on doit l'honorer de tout ce qu'il a fait dans ce pays. Mais, au moment où on a vu ça, l'artiste, on a vu ça, on va utiliser ça dans un moment boye. Il y a ça qui est dans la RTNC. Oui, dans la RTNC, tu as dit. Quoi dit? Dans ça là qui? Vous avez là? Parce que dès qu'on aura eu quoi dit, et c'est qu'on ne payer pas bon parce que hier, tu y es quand même petit 3 ans dans la boîte. Quoi dit? Il faut vérifier, papa. S'il vous plaît. En quoi aider Bisso Sikokasi? En quoi aider Bisso? Kwedi, il a souffert dans sa vie. Kwedi était piéton. Mais tant à Koufi, babimisi budget mon élève va kunda est-ce que mbongo ya ba konzi mbongo kunda ba artiste lelo ngayawa mutu pamba nazangi na isi ya kufanda moi mutu kwa kwa mpande chaque jour hein les gens ah tata oyo to sungaye. C'est un voleur. Carabin un voleur. Mais voleur, on vole quoi? Si tu as des preuves, montrez-nous que monsieur, tu es venu chez nous au bureau, tu as pris la somme de 500, de 300. Moi, le tout m'a dit, le tout m'a dit, il faut faire un bon, on a un lien avec la Koufa. À 300 $, kasi lo to senga na bino a ebandi déjà boye 4 jours lobi ke ba mission ba koyaka awa soki ba moni l'état a débloqué mbongo
chaque Congo est-ce que makambo o ezalaki na defa mbongo tanga bimaki et comme a soute que kotanga komba des femmes à maroté makambo verkis koko ça des femmes à boire te na bi makambo ezalaka na defa o de o chaque Congo lembongo ba misi ba weli mbongo ona o e comme te o se bandi boy zaka journaliste investigation ngana mona mbongo beyeki bana ngate na lomba la buna bakimisio mais tant la kenda ki na Cameroun of Côte d'Ivoire to la report bu lokangote vous le na suma drapeau mona ba ba tena na secrétaire de force c'est moi qui a payé vous le bakangote to la report ngamo ngela douala kaka balia mais ndeko nanga est-ce qu'après ça lelo tout ça na ni ko ndeko na biso commandant Murumba bana kufi et c'est quoi ça ndeko nanga on doit se révolter. Nos autorités aiment nos obsèques. Nos autorités aiment encourager ou donner l'argent aux morts. N'évitez ce qui me font yango et que la moussa verkis n'a évité. Dans la question moko ilingai, on nous a appris que Papa Verkis azalaki honoré tant que héros national na titre moko na balutumba. C'est vrai ou faux? Verkis a une médaille, le lion de Waterloo. Tigana Zureta, le lion de Waterloo. Verkis a une médaille, mon côté. Tata a respecté. A qui respecté. Ngata wana, même de soigner. Parce que moi j'ai travaillé avec Verkis. Vous comprenez? Nga so le na kota ke mama service amboko c'est Verkis na mangai. C'est Verkis na la kisi ka ba konja. Mwana mo bangi tumolengela kaye po sala ke boy. Mama tsala mwana. Taba ke mama tsala mwana. O ba ganga la TV. Mwana ba bimaki. Minga na lola le ka top Congo. La bundela ba tsala mwana tia ba bima. Et là je suis orphelin de Verkis. Parce que je suis parapluie dans Gaï. Je suis confiné dans Kaka. Suspension. Cacao. Chaque Congo, il y a mingi na mokao surtout na plateforme artiste à danger. Est-ce que déjà yo moko tant que osaka ba démarche ba musicien, ba comédien, ba artiste nyonso vous écoutez déjà aux autres courage wana ya kubenga ta musicien moko to Patonyo Kalongo to kubenga peut-être ba Koffi Olomide kubenga ba musicien musuba baze quoi de façon que oso wana bango par rapport à ya liwa papa pour la organisation papa Verkis a Koffi balusu muki mbayebi bo ya kisaso e batende nini ah ya ngai loko kuda longwa tapona na longwa. Bateau Verkis a aidé. Pour ça, Verkis a été trahi. Par qui? Verkis a fait confiance. Via Bengana Bisso. Via de commune à Sokola via Bengana Bisso. Na guerre na Verkis a. Na vivie Bisso va petit na yo. Si tu kana na kangela Verkis siko na bomba kangote mukula bona ndevie akabi biloko loso na baba soso bapimi na ngai ebinga na nga vete to ndongona abivie mukula bona ne opimi na nga soso na loso o préfère pas ça mususu kaka batu dia o lengelaki bango bataire vie bongo yo pesha Congo kangili mutu soso kanda kuna soso bona loso comprendre ngote bonne année bana bazo soso na loso papa zo kaka intéressant bizanani tata yo asa so intéressant bizanani tala Sandra Bumba tala mama c'est kokozo na fuma putu chaka papi me belanga ngana kosi chaka mais ngana bimisi oya ngana bomba raté ngana veto ndongwana na ye ngabi vie nga petit na yo bana baleni na ndaku kokodio ko rien kuda ntusu na rien ba bonne année ndene olongwa sokoda papa no kalonga ye na sai recours na ngai pona na zonga poste na ngai ah ya bana tinda lettre tina mo ya lettre sans réponse donc ngazali agent ya Sokoda et puis Sokoda ko ta baganga oh bisa ta Sokoda et puis ndako bambo peut être sur le coffre là toza matanga s'il vous plaît parce que biso de souffrir pour la sourire salam Chaka Congo lokola lelo
tomoni décoration oyo esalami awa eza nos familles mutu basimi na makambo ya organisation ou bien peut-être eza ke bosa de organisation moko yo bato ba organiser obsèque ya papa na biso Vergis ça va volonté bana Vergis ça va volonté le papa a laissé la fortune bango ba ça ba l'image biloko ko lia tout c'est eux-mêmes ouais mais biso to eloko to ko de la mingi d'abord les musiciens eux-mêmes au Vergis ça asunga ou à Eda Vous savez l'autre, mais c'est la magie. Yep, Sanga, tu n'habites pas, Zani. Yep, Sanga, Zani. Oh, c'est l'angle de. Naokita. Narotana. Naokite. Betlen solo. Anniversaire, papa Didas Pem. Regardez. Naokite. Yep, Sanga, Yani. Barre Biswak. Oh, beau béchampoine. Biswak. Au béchampoine, Nigas. Il faut l'autika. Ah. Bon, tika, tous les gars, parce que ça dit. Passe na mawa na rotana mon père mon konzi ba pimelier abeta même conflit la réalité hein apinga mon père mon konzi ba pimelier bon il y a pas polémique dans la tête na matanga toutefois nga lingi vraiment aux abaita na yo aux appels ba etana yo si na nga ngwana kota makambo da particularité na yo kota organisation za la makasi Nzambe apambola yo côté wana chaque Congo mikolo zokende 4 jours 5 jours une semaine mais ce que ça biso tout monde à chaque fois ce qui m'attend ezali au sala ka ba lettre pour na ko informer na niveau ya ba instance nyonso ya mboka ouest que au ça qui dia ba lettre pour na ko kotsa na ba instance nyonso ouais Vergis c'est que mon candidat yemo déjà président de bibi avec Vergis akufaki Vergis ko zoye na niveau moko mais on a dit ministère mais ça une année na mort de ça. Au ministère ni. Il a quitté ça. Ouais. Parce que on doit l'honorer. Tu as soyez baraté, Vergis Azalaki guitariste, saxophoniste, synthé, chanteur, journaliste. Ouais. Alaki ba casquette belé. Surtout nze moment quoi nzembo bete tikala. Bon zela nanu nani. Nzambe o. Tika yoko yembate Ridas. Ridas ok, Ridas. Donc ngaya yembate. Général Major qui a mon ma tête d'unité d'État congolais, patron musique à Fouta pour bande Tisuka. Génération mon manem ta Fouta na poche na eba comment batala. Ba eba na pe a fait ça au instrument. Na balanga langa star to eba ki ta peta instrument. Viva la musique Victoria Eleison. A fait ça Zaiko. Zaiko. A fait ça ba monioso. Yende patron. Ya mota on a bando ya Sogazali. Général Major qui a mangé dans ma tête à l'unité d'État congolais. Patron de la musique à Congo. S'il vous plaît, tant que tu parole, tu as dit oyemba nzembo wana na ndenge zalaka pourquoi pour batu mususu pour bazoye papa veve ki mangana na te. Ozomona. Batu azoye bapena veve ki mangana na te, batu azana posa bayeba expliquer biso na nzembo wana ozongisa biso susu na veve ki mangana na mateta. Ah merci mais pour Nzembo somo na kenda bongo artiste a créé aka moi likampo po yemba ki wana ndiko mususu na interpréter Nzembo ndezala ye asala ki yango parce que à mon que injustice ezala ki makasi même pas ko yemba ko expliquer parce que injustice ezala ki makasi de ba sentinyo so mindele babola ka batu mwindo batu ya maseke ka batu mwindo donc mundela ko na kilote yo lati pantalon yo elo côté devient talem non comment ka bato bazaka ba saint yo soka saint moko benge que saint mwambale waka ba saint pierre va musala sala to ibagate ya on est que pédeza boulem non a se révolter mbiongo ti azaka excommunié l'église catholique bon na omoni tellement ba douleur makasi mukeka po ba comprendre na aye na komituna kao nzambeko na komituna kae aye na komituna kao
nzambego nzambego nakomi tunaka ye moto mwindo autande wapi ye do moto mwindo auta wapi soki zabolo photo ya moto mwindo c'est-à-dire nde naza na makasi parce que nazali de nga mpenza na le seul petit na ye oyo tobebana te nabwakisa bavie mosusu mpo na vie na nga wana. Ok, merci. Chaka Congo nzembo na toyoka ke ezusaka papa na to kiamonga na ba problème na ba Cardin Malula, c'était quoi pour yoza Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Mama Mireille, nde Mama Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tu kaka sana ku soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga bazana bonne santé. Bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba alobi senga kopesa eleke senga kuzwa. Tango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba merci maman oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu Joyce Bolala. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé tout monde a sous ba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 de l'historien nzembo wana ezalaki interpellation à salaki na mindele azaki na regret que soit que l'église kaka ba bikiko mindele même lelo fo église catholique baza faire naye c'est lelo que l'église catholique ba mako lata lokola à la congolaise banzembo biso kota bakiti congolaise kota c'est grâce à Kiamwana matete en tout cas azaki mutu même papa malula biso ki papa Kiamwana okendaki mbangu. Je crois que et pas Ali Tika Pema
tika pe manaye tout dans la polémique. Oh, il y a ça, non. Tout la papa qui a mangana avec beaucoup de respect. Oh, il y a senga ke mais ba konza lo ba pour la première fois ici a fait calme na matanga ba verkis. OK, Charles Congo. To landi ba émission belé, ba émission oyo avant papa kufa na oyo après akufi. Depuis que yo zali proche à famille, enfin dans la famille, aux arana bango surtout pour la makam oyo. Est-ce que makam oyo ils ont les cas par rapport à la discussion de la famille, est-ce comme na niveau ni siko que maman entre famille banana maman ba comme na niveau ni est-ce que ko kana ikoti bazo kana te ko kana ikoti? Bon, en tout cas, artisan a deux familles biologiques na artistique. Dans ma famille je ne jamais. Tant que ngindaka wa mon guerreaki makasa kabino, nga jamais na ko se poser là-bas na ngai. Ba Nicole, ba Ansi, ba Martine, ba papa Georges, ba bana biso. Bango moko ba ko solola. Les lèges sales, ça se lave en famille. Pour le moment, tout le papa na polémique té. Et donc on a so bo ande angwana. OK. Ala mona natika yo message nini Chaka Congo zo pesa na monde entier pour notre organisation ya matanga ya papa na biso kia moko ta verkis. Kia mwanga la versis. Message ya moko mokonza mboka. Boy baka baptiste tant de vivant. Mais le chef de l'État a ça là qui doit honorer verkis kia mwanga tant qu'il était encore vivant. Parce que moi qu'on a appelé pour la dossier à la présidence, pour la remise à sanction, je suis un qui est venu à mais Togo Senga, un artiste, bientôt dans cette campagne, CNCC, bien non? INCC, oui. CNCC, que les artistes sont cotisés, que s'affilier chaque mois, pour ceux qui ont coélio, les thérapeutes, papa Kabachi, tout ce papa Kabachi, papa Kabachi abandonné. Ah, Chaka Congo, il y a des gens qui ont bon, mais na zo pesa sango. Na bomba kate. Na bomba kate papa Takinga. Kutu lo bate. Maman Fongaye à la maison. Mais je couvre biso ba chanter to kuna maman Fongaye. De toute façon, merci d'avoir l'émission en tout cas. Au jour boyaka, bolanda évolution, il y a ma kamuya papa Verkis qui a mangana. Didas. Non, bien aussi. Non, bien aussi. Oye manaye, Chaka Congo programme mon limité. Non. Biso kudu kwa kudu ata sortir on va Verkis. Le ba ministère ba zo zare makambo yo et le côté batika o so ka se ko ndema lia ka mbongo le so matanga mususu awa kudu. Papa, on est la caméra. Tu as été vraiment très les musiciens peuvent la cotisation à Bionan. Boya. On déjà ça ne faut pas. En tout cas, les musiciens vont appeler la cotisation. La cotisation. Yo pour la cotisation na yo. Bon, on a ça la cotisation. Ah, Chaka toujours on va payer bateau. Mon pe na côté le premier Chaka. Yo cotisation to yebi yaka au sala ba démarche pour na de kundama ki yo pour juste mbona pour chercher cotisation bon ngande mbongo boyanga yo zo randeti mbongo nde boyanga ko yo to yebi yo zo rande mbongo nde boyanga ki amanga mateta kundama kitoko mais quand il a zo de kitaka moko ka pour morumba tisikoyo non ça fait mal vraiment Baptiste c'est pas tout zali to que de la scène de la CNSS to zo yango en considération tout va nous cotiser mon dame les mis à yemba tout les bon ndambo tout bon va ndambo en tout cas amuli mabasa la mission mon monde que nazoko kolobate agwa samatone bijita nani autorité morale vient à accueillir les guides à l'Etimona les guides en tout cas la piste moto en tout cas Chaka Congo en tout cas et le qu'on a otika yo au lobby moko lobby qui papa na Verkis atiki yo comme félin obi ke ye mutu azwa ka pistona ki yo mais Chaka yo siko osko prépara ka de lo so yo zate mutu ba descendance na yo wa raison na yo biso ba guerrier
faut avoir ta capacité à guérir. Parce que biso, ça on bon matin, on bon matin. Vekisa mwanga na zaki na sir na ngaso atininga likambo abike na kokoma. Même tango makameli na apali pe valiwa papa wemba mama zone. Na sala ngo tout na lobisa papa mama zone papa ki mwanga. Lo vie azo pe na considération. Mon vie. Ma be moi avec c'est quoi? Vekisa linga ki transparence vérité. Soko defi mbongo na ye signer décharge. Yanga vekisi mutu mabe non. Mutazama mabe en tout cas les dengai tuzaki de guerre na kanda kanda via zaki na porte la sala inanewa mai kurate on a bossa la raté alors pour le coup dans question ça il faut mutandi ma finga ye base kaiba chola même musai malamu imo uyo mambaloba ibaka mbongo bale kaba ibaka mais effort de salaka otiki ndako na yo tiki ba na yo tiki bisa na yo pamona kango en tout cas vraiment dans tout ce qu'on dit ça boye aux ala mutu monter na nous préparer non en tout cas faire la vérité on a tout à danger non na meka en tout cas ici bakate pourquoi ici bakate pourquoi ba akokate parce que moni monde artiste ils a monde mo bandoki monde mo banchor tara ba responsable ba chor chaka ba responsable bongo mama bongo to bongo pour ani to baniti avant ko mali to bani na bango to bani na bango lo bango bakanisaka te ki bakokufa te yango nalingaka ke asa danger nzambe akosa plan na ye même avant akufa mpo nini mbeti biso tokendaka brusquement nzambe akosalaka na kozwaka moto oyo akosimba flambeau ya asa danger parce que les gens balobapela keno cha Congo ozalaka yo moko kendaka yo bademarche nokendaka yo moko artiste danger ezakaka ya yo moko Kolo makambu yaka yaka tokena baloka boy répondre na tokena poto baloka komosila baloka na biboya mikana nga ndasala ngote ba polika ndasala biso yo te batala sanga ebele bo ndimanga non il y a des gens qui l'entendent ni bamona na raté chaka bazali na lakisaka bazali yedi da sa fandura sana tu ne mutel sanda je kasi likambo yango dango ke bango yo nde mais yo bi bazalaka te bazali papa na ngai zela to fandisa makambo je osepela donc il y a 15 à 20 ans nani zela to yemba nanu ba uridas boye bana nsema na fekisi nanu kuso na kuna boye batanse moko nsema ni no komite oyebi yango te boye ba na komite no koyeba mingi yango à part ça na réunion deuxième boye c'est bien. Très bien. Appelle Moutakala. DiCaprio. Ça va? Benny. Ouais, ça va? naye na nziria wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui okende bezo oui tika supposa na Saint-Thérèse le seul et l'unique comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si manyango. Exactement. Mais ça ici ya kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Poso mwindi. Mais ma canicile bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a mon dédé. Attention ton ganayo.
moto bolongwa te okozotonga no mobimba yango jibe service eza kaka wana kisasa teye oh angola brazzaville tozuke kala mingi te mokili mobimba abilo ozwi donc alongoli biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois papa sile yebisa na bavoisin oyo basala bandeko na miki na poto place ya serie ya kotia biloko eza epai ya josé baila sibe service eza kubeta bango toujours frappe finale frappe na retour t'inquiète awa mais alamuna aza mwa empêché atindi déjà motu na ye en tout cas deuxième boyesi bazala motu ya malamu bazala bato moko oyo bakompanaka bato message nini ozopesa na artiste à danser s'il vous plaît eza message mo très important chaque congo loso yo zate loso ki yo kufi message nini oyo kotika bato bakotika bazomisa ta cassette oyo chaque congo aloba boy nzambe akosala loba ok nzambe akosala na banga yango te nzambe akosala ok merci tema nzembo wana mémoire papa na toje ya verkis tozema na komitunaka nzembo eleki banzembo nyonso tu même na thématique nango nzembo wana oyo eleki banzembo nyonso na bateme na komitunaka ya tingi tobanda nango bongo tolobeta tingi tobanda nzembo ya papa verkis na komitunaka oyo eningisa monde oyo teme nango eleki banzembo nyonso na Congo parce que maloko oyo elobama na nzembo wana eya ndenge mosusu vas-y s'il te plaît aye nakomitunaka aye nakomitunaka o aye nakomitunaka o aye nakomitunaka o Zambe nakomitunaka o Zambe nakomitunaka o moto mwindo autande wapie aye nakomitunaka o amama aye nakomitunaka o aye nakomitunaka o aye nakomitunaka o aye nakomitunaka o injustice utande wapie injustice utande wapie bakoko na biso ya kala nde nani ye aye nakomitunaka o amama aye nakomitunaka o aye nakomitunaka o vraiment au moins déjà nous à Souka au Dikando baza banani présenter biso bango présenter biso bango Dikando oyo bebakate tout fura musique Dikando voilà je vois encore voilà ça est donc na malamoko mukamula naleka mifiti balandaka nga tikanga na bena nakende miziki ya tufura yo nzelanga naleka nzungwa mafami mifiti balandaka nga tikanga nakende Monte Cristo mifiti balandaka ngai aye mukamba baula aye mina kufa aye mukamba baula aye mina kufa aye dodo aye naleli en tout cas merci merci Toyeba oyo nani bien Dieu comment on a Bovik président Izera la plateau yo il y a un problème c'est pour ça que problème nini kama dila kufaki bango base tozaki na bango asa biso kopanda nanu po ka s'il vous plaît parce que temps mais kopanda yo présenter biso na azanani aza uta orchestre nini bazali c'est ça le problème Chaka Congo kopanda to ngai comme na ngai Bovik je suis président de l'orchestre Yafé Madilou nommé par Madilou vice-président orchestre. Ah, ok. Orchestre nyoso orchestre ils ont ça forme na ya wambangu na tiki répétition pour na kulutu verkis
ye faut honorer yango na tiki na rep na lobina ya on est na solo na chaque Congo na musala nyoso asalaka yango na embango avant ya zonga. OK, merci Torusa tous en contact nous ça nous sommes. C'est bon, telema kupanda tobina rumbo yo. Koboya telo jezali nango demba. Nalinga moto na ezala pona lipeka nanga. Mwali solo na litoyo. Merci en tout cas. Baninga musu bazapi fuba tourner parce que Vita baninga musu fuba tourner émission. On a Kolo Makambo, Bella. Ah, orchestre Bella. Tu vois Makambo, Sofele. Sofele palado kumanga malembe na zali mama ya bana sambo. Le reste mambo bien encore. Aïe. Sofele telemato kende na commune. Obomelinga mwana onanzela ya kelasi. Ngai nazali président Bella leader muto ceux qui vont tirer la charge. Oyo ngai oyo mwana evoloko mbe nani ilakani mbonge kamene kama ibere ngai oyo ngai kamene koiba yoko tokende boka baboti ba ngai yokoma mama ya banana nga. Abraham Evoloko Joker. Merci. Meilleur chanteur à RDC. Merci en tout cas pour Nata, comme na suka la biso, en tout cas biso na mino tokutani balasima. Tozali kaka awa koya pona aujourd'hui ba information, ya Bobsek, ya papa na biso vers Kisi kia Mwangana. Merci beaucoup. Naepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale Zamaka basangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zabaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu bundela nga Yesu bisenga nzamba lona nalebi biya pesanga kabela nga bisenga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai
Yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai. Nalebi mpe bisengasenga nzambe alonda ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, kotika ngai te. Lokota ngai oyo. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai oyo. Mesa wafako mesa wafako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela. Yesu Yesu lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa. Haleluya. Chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye. Soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. Lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te apesinga libala. Apambolinga Yesu, Yesu. Apambolinga Yesu, Yesu. Yesu apambolinga Chilobo. Yesu alokotinga pesitila aza nzambe. Nalingo beta mololo bisika ezali yo. Beta mololo waba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil. Ozo bouger obinaka wapie kola pambola yo ingénieur Guy. On est ensemble na Yesu longo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo.